L'histoire des journalistes na TV, la championne, mobile a bloqué na réseaux sociaux, nyon sortant on a annoncé qu'il n'a pas zim. Mobile a mwazala na Belgique. Kombo na ye, to bombi. A bloqué moi si na réseaux sociaux, nyon. Moi si va vivre pendant 3 ans bandeko basi. Suivez l'histoire des journalistes na TV. Mobile a salaki bongo pona ni po azalaki un homme marié tanga mone ko makambo azema bitika na sala nini na bendana nde a bloqué moi si soki mbali boso mona ngai aimer partager surtout ko bosana te awa makambo ezali suivez. Bonjour, bonsoir, bonjour. J'espère que vous avez mal. C'est la votre la championne qui m'a dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali et j'ai dit bienvenue na nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz, je la montre au 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya Mokil Mobimba. Boyo kali solo avant ko yoka li solo botila nga ba j'aime bande ko la so ba garda ngo top de banate. Merci pour na ba j'aime na bino. Bande ko li solo uti pa ya leki, uti pa ya ndeko mwasi. Na âge à 26 ans, depuis Kinshasa, la championne à bateau à Kinshasa, balanda qui peut belé. Nous avons plus de 15% d'abonnés à Dikina TV. Donc voilà, pas moins de 1000 personnes au balanda depuis na Congo, na loba pas à Kinshasa te Congo. Moi, na biso bengi, depuis Kinshasa, na 26 ans, lobi yaya na kweli likambo. Sungangai, na lobi yaya na ko sungo na ndengenya, bila championne na landa ko na abonnés na yo. Na moni ko ko sungangai, na zana mbonga kufuta yote mais soko kwa kosaila nga démarche zani yaya. Na ndeko vivre na tonton moko, andeko uta Belgique, kombo na ye intel, kombo na ye boye, kombo na ye boy, na bi d'accord. To vivre pendant 3 ans, ayaka akendaka, ayaka azongaka. Ya ibsenga ke divorce ki na mwasi na ye. Donc to comme ko vivre pendant normal que ceux qui makambo pesi na sani na kende Belgique. Et si abandaki ba démarche, na ba démarche neti nini abandaki. O te azaki kombo na ngai makambo nyonso et tout atikela nga pe photocopie ya passeport na ye ya ba identité na ye ke ta on okende na ambassade kuna na sani na koti sango po ba ko senga ngo donc yango wana nde na ebike ba démarche bandaki. To bandi ko bima bien, tout était bien malgré tant na poto kuna moko ba zigzag moko zo mona ka neti soki ndenge ni mais na ndeko comprendre que te misala na bino poto nde mobala ndeko yebisanga la championnat. Vraiment to fanda ki malamu sans problème ndeko sunga ndeko mona nango ngana ndeko sani ko profiter tango ya ndeko ya na ba vacances na ne monga ko ya mbala mibale. Donc vraiment na 3 ans tout ça là ki to kutana ki 8 fois donc ça allait penza bolingo confirmer libala penza famille yebi e pa na biso pe ba yebi ke te to sala kanini to bimaka malgré abala ki ngaite la championne ou ekomaka te ekomi na komi na zemi tango na komi na zemi na annoncer mobile. Donc là, on découvre qu'il y a comme na zemi na bazemi ya ba 3 mois. Na découvrir na annoncer mobile qui était na za na zemi. Nde sika zo tuna ngai yo lingi yo zo konte ko sala ni la championne. Na konte ko sala ni nani. Na Kinshasa na bislem so bino kuna na poto. Na Kinshasa kolongola zemi mutako kufa. Kolongola zemi mutako ki ko kufa. Na ki o contacter maman ndinga na zawa boye. Naza ya kokanga naza na zemi mama lobi nga na boti bana mingi tena boti ka bana 4 zemi ngono kolongola to kosala nini okobota la championne na ko yebisa mobile ke te na raisonner ke na sala nini na bota parce que na kolongola zemi te à part na mwana mobala bite nga na kotinda mbongo soki basi bakufa ke za pona hôpital ya mike yo ko kende na hôpital ya munene kuna c'est sûr et certain que musale ko sala nini e ko sala makitoko la championne na banga ke na sala wiki te nga na kolongola zemi te po mama aboyi na mona pe na yoka pe bato basala ni balongola bazemi bakufanga na lingi ti la championne. Tant on a pesi réponse bongo
3 jours après, téléphone et saline et les KT. Nazala qui n'a ami partout, na Viber, na Skype, na Imo, na Messenger, na WhatsApp, na Facebook. Moi na mobile la champion a bloqué ngai. Et puis ça qui passe. Ozo yebate, so que ozo wapi. Ozo yebate. Nazala qui a contact na baninga na moko mi balé à partir en Boka Belgique. Bango pe basali ba bloqué ngai la champion. So oza na ndeko na poto te za passe. So oza na mutu te ko rotuna ki asala le likambo eza vraiment passe. Nga nazala nga na ndeko te, naza pe na mutu ta ko ko sala ni ko kende ko tinda asala ni alukela ngai pona nini. Même adresse à Belgique nazala ngo te mais nazala ka na ba photo, nazaka na nini o na identité na ya wapi o ya tika ki passeport, ba pardon ba photocopie ya identité da passeport na identité na nini na ndo so na réseaux sociaux soki azongi poto la championne. Na comprendre peut-être que te mwana mobali oyo asundoli ngai. Na comprendre peut-être que mwana mobali asali nini alingi ngai lisusu te. Na komi kosala nini, na komi koluka, kosala nini kotala na Facebook, omonika na Facebook ndezalaka okozala mina mutu moko pe akoyeba mususu nazokota contact na bato wana mwana te na yebe penta malamu te mais on dirait que c'est un homme marié azana mwasi na bana. Ah, tant na yoki bon na bi c'est que mobali oyo akosala nyaki ko jouer na ngai. Ayaki vraiment ko jouer na ngai. Yango asali nini abendani tango na Suisse la championne na obenga o lelo ça fait presque 3 ans depuis na bota mwana ngai mobala sundola ngai atikelanga mwana atali loba te nini te mais soko tali mwana photocopie ya papa na bango osana likanisité encore bana baboyaka bana babanga na bazoraka ba papa na ndenga kosakana te problème siko ebandi awa mwana aboti maman na bango bundi donc leyet makamunyo soti mwana komi na 3 ans abila champion na minute na obenga oya na ngai mwana aza malade mwana aza malade vraiment maman na nga bundi to bundi na ndenge nyoso tu et comme tina ko beta libaku kiete siko tata na aza na bombo lukisa tata na asala nini ayeba na kozwa responsabilité zo pe parna et pour moi na zo bela abeli penda pendant moins 1 mois et demi la championne pema penza moi ba biloko na nga mike ba perike na nga nazalaki na teki na faux prix biloko na nga mususu na tiki yango sika bateka ba mama oyo bateka ba biloko a deuxième biloko akolata moi donc bilambaka ya mike mama sungi na ndenge wa ko sunga donc to sali nini to komi na suka yango na ye osala nini okota contact na papa mwana na ngai asala nini asunga ngai moi je comprends que aza mobali ya bato ngai eza principe na ngai na kokaki jamais kobimane soki na yebaka mais lokolo bika zalaki divorce ndenga na salaki nini na bimaki na ye mais ezalaki na kaka ya banda osani azo tromper ngai nzoka zalaki non mari na mwasi na bana na ndako zwa numéro na ye yango na bioke siko ngai na koyebiseni est-ce que ozana photo ya mobali yango ya Belgique alobi oui naza na photo atini ba photo bandeko na ngai atini ba photo tango bana ndeko ya na Kinshasa ba photo bandeko kanga po bakutana 8 fois mobimba pendant 3 ans 8 fois bakutana donc ezala penda libala bolingo ezalaki confirmé entre guillemets selon leki na biso ya 26 ans oya pesi lisolo abila championnat lukela ngai tala numéro na yango yo le mususu ngai bloka ngai mais yo ko ekoleka tala ye na Facebook na kombo ya boye donc capture écran atinde inga na koti pe na tel na bite aza mutu asala nini aza na bon moy donc na landeli pe historique na ye mukie na tali na bi oh ten baote ko souhaiter anniversaire kala mingte cela veut dire donc azali aza opérationnel numéro a pesa kinga bandeko même numéro a changer pété eloko moko te même numéro na koti ya contact na lobi bonjour azongisi bonjour na zui vidéo na nga moko ya Dikina TV esalaki ba 9 minutes et quelques na tindelié ale na tindi pe présentation ya chaîne oya Dikina TV oya ezana kwa na 30 secondes na tindelié pe kuna baka abonnez-vous azala quand même na idée ce qui na sanani de la na biki non c'est la championne de la part de Dikina TV na côté na contact na yo parce qu'il y a une fille qui s'appelle ceci c'est là alobi boye est-ce qu'on peut parler a komelingai alobi que non après avoir rappelé après pour le moment il pouvait pas parler bandeko na zeli na komi après je te rappelle na komi après je te rappelle bandeko na meka suko komana tinika na WhatsApp j'ai compris que mais ça sali nini a bloqué ngana bi papa média eza na force nango si moi je peux pas t'atteindre na ko sala vidéo ko sala nini ko atteindre yo na zanga na ba numéro mo ebele
na salaki vidéo mususu après live lelo toza journée lelo toza lundi donc na salaki vidéo si je na salaki live on ande ko lobela o ba mibale bele batika bana si je me trompe pas ezalaki vendredi. Si je me trompe pas, ils allaient qui vendredi. Nde na tindele vidéo wana lobi bon, na moni bloqué ngai. Ngai na osa l'émission. Na contact en contact na yo pour maman moi no alinga ki boy. Lokolo yo sale ni no bloqué ngai na osa la émission yo kasikoyo ta la photo oyo nazana moya yo na ya la fille nazana ba photo ebele na tindeli. Bandeko, ndeko na biso papa na Belgique. A salipé audio pour na menacer il va me traduire la justice. Je ne connais pas, madame, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas à qui vous parlez, blablabla. Mais mon boy, na Congo, na potopé, les sous-sautos, il y a sous à qui on parle. Non, moi j'ai fait que mon travail, na poti na contact, na yo, maman, moi, no, alobi nini, oti ndambo, pour moi, na aza malade. Le quoi yo boy, cela veut dire, moi, au sala émission, le quoi yo bloqué ngai, ba camarade na yo, ba sala ba contacter yo. Parce que émission, tant on a retiré déjà comme Belgique, parce que moutou bente batu ba osana koye ba ote vidéo ne ko komelo tie ko komela mwasi na yo loko yo lingi to sala bon to kelende mwana alobi osala nini ako traduire nga na justice o traduire nga na justice wana ezalaki les mêmes vendredi na butu. Donc, à Tindi Audio, on a comme la bien, ça problème. Maintenant, moi, je vais t'envoyer, élément au moins, qui nous présenter la justice, pour y que moi, je suis pour rien. Naza juste, c'est le quoi la moto, ça la avis de recherche. Naza chaîne à YouTube, passer par Ngai. Donc, voilà. So, on me manga na YouTube, faut y pardon, on me manga na justice, on y Ngai na se défendre. Et puis, qu'on va paix, ata ya muki, na kozangate, j'y saurais me défendre. Talaboy. Na tindele non audio, ya fin de contact na ngai. Bonsoir la championne, bonjour. Kombo na nga boye. Na bengi yo po na zana likambo boye. Mobali moko na Belgique, kombo na ye. Tope sa exemple, kombo tope sa nani Edgar Mambo. Afanda ka na Belgique, to vanda ko bimane depuis 3 ans. Ta na tindele ba photo. Nga na kanisa ki azalaki divorcé. Nzoka azalaki na ye marié na mwasi na bana. Tangu na zuize minda sali nini aye ko bloquer nga na ba réseau nyonso to. Eza problème te na ndima na nga ki aboyanga. Mais le problème eza siko moi na za maladi to kokite to komi na suka. Ya ngonde na lingyo kota na contact pour ça la quelque chose pour moi na zo bela vraiment. Na tindeli ye audio wana. Na bio moni wana ezali e bundeli na ngai quand tu vas me traduire à la justice, ça c'est mes épreuves si je peux dire. Pardon, pas épreuve, mes preuves, voilà. Mes preuves, on a que nous sala nini, que nous laksa na justice. Nena bandi ko tindela, na ndiko sukuma. Na sukumi ba photo, wakanga na fi wana, na tindeli epe. Photocopie à passeport na ye, o ya zwaka o ka o masa o keni na ambassade, pona mosala ba dimanche ba osana besoin na ngwa tika la fille, na nini carte d'identité et longi mobimba na photo. Na bio muni, donc pona ko lobaki ngai na ye biote. L'État azala razobate parce que bateau ba des fois ko menacer te olobelinga boye tout papa l'État azobate akoyoka yo. Cela ne veut pas dire que soko memili comme na tribunal yo mutalibozo, cela veut dire que yo nous en a raison. Non. L'État yo karamato emibali. Yango na meke ko sala quand même nini wana na bengi yo. Na komeli yo ndo bloquer ngai. Ndela na bio que ça problème était le quoi yo bloquer ngai. Réseaux sociaux pesa na force na ngwa kosakana te. Nga na kosala na ko partager ngo pe ba ninga na nga ba osala nini ba ko edenga ekokomela yo. Luko yo boko sunga mwana za ko bela po soki mwana ana lela kufu makila ne ozana mutu na ngai. Bande kona isa bino samedi vers ba 14h Nathalie WhatsApp na ngai nde atindeli ngai babenga ngo bon atindeli nga bon ya ria atindeli mwasi donc maman bana na ye 250 € pour basala nini ba soigner mwana. La fille ayi obenga ngai pe na benga kinga pe na rataki ni donc ba solo laki nde la fille ayi obenga kete la championne na sonna papa mwana ngai alobi ke nini yo menacer ke zo sala nini zo balancer ba yo et tout te yaya merci na ndengo suni ngai tala déjà atindeli ngai 250 € pour to mika ko sala nini ko salisa mwana merci na ndengo sali osuni ngai.
Donc voilà papa nangai. Moi je suis là juste pour la communauté na biso. Même atayo moko lelo so za na besoin nanga na kozala na pona yo. Maintenant on leki a bengi na koti na contact na yo vraiment avec beaucoup de respect parce que nga moko pe na za mo salibala. Na kolinga te na be salibala na yo. Mais na zu contact na yo na solo no bio ko rappeler. Na solo no bio ko rappeler. Na solo no bio ko rappeler. Na mega soko ko ma message mo pas na moni que sali ni moyen message qui ndizate j'ai compris que au bloquer nga. Ya mo na contacter que on a numéro mon pour la website na bikete le roi yo sali boenga na osala ni na publier. Donc voilà pour na lobake l'état ayoka manini mibale. Donc yeba ke ceux qui la champion na bimi penda ke na kombo ya mutu ke na tangi kombo ya mutu yeba ke na ba preuve tangible. OK les leso ke yindelingai donc na lobaka mesele l'état tala batindela kinga yangoyo tala ba audio yangoyo bazongisaki boye basalaki boye donc soki bomoni penda na tangi penda ki o eyenga beaucoup na France yebaki donc nazana babenga mo soubassement nazana soutien moko bokete yo loba ngai nde na lobi si c'est pas ça mon Dieu soit lobi que la championne na kolobate na olobate. Donc voilà mon anabiso ya 26 ans à Salimini à 250 €. Baleki bandeko botanga na Kinshasa na Afrique na Angola partout na Brazzaville partout mobali soka ye o aza divorcé il faut meka koyeba surtout mibali na biso poto mingi bazala ka ba divorcé c'est vrai et ça peut na o ba divorcé bazo luka basi bazali mais ça ne misusu pe ba o sala kindumba bazo ko abise na ba fille pona kokosa ki aza divorcé tango yo ya ko surtout ko lexi tout ka za vie na o dessin vie non parce que c'était un homme marié ya il faut ko sala ka ki FBI ko sala ka ki Colombo tango ezali kamba vie na comment le ko anima kwa kala o meki ko checker partout est-ce que mobali yo azana moi bien ça moi cité azo loba pena ndinga za koloba wana. Voilà donc yango na yaki o partager na bino moi kokoso e komela ki ngai na weekend yango moya ko sala ta live samedi ezala ki te po ezala ki quand même moi tindi yo azo msikuna bo et tout mais esila ki malamu esengo vraiment communiquer zali basi bazoloka mibali baza koluka basi benga pona kozwa inscription na yo otuna la champion ndenge salemaka la champion na kosala nini ako expliquer yo eza na papa na biso aza na maladie ya HIV bolimbisa parce que son abi HIV eza na cédule donc HIV voilà HIV na français donc eza na maladie ya HIV azoluka mwasi pe azaka na maladie ya HIV donc quand on dit sida si on peut dire malheureusement sida c'est commis développé mais il y a une commis développé te ils ont na nini na niveau ya HIV yanga za koluka mwasi waza na HIV basala nini bakutana basolola ceux qui les solé simbi pourquoi pas bafanda passer ba moment oyo tikali na se ya moyo nzambe atikali o batikali nango âge ya mwasi wana azana HIV na HIV pardon eza entre 35 ans na 50 ans. Merci beaucoup na yo landi lisolo aimer partager kozwa sangisa surtout ko s'abonner te yo zalaka déjà abonné to beba na tete langa ba j'aime nanga relation basala ni bagarda rango tala ndeko nanga mwasi 250 €. Likolo ya nini akotaka na ba live na ba kombo ya kotaka bengi la champion na talaka yo na commentaka na kombo ya boye donc tanga zo yebisanga tellement zalaka fréquent j'ai compris na bien donc mutu ngo na monaka ba commentaire na ye donc na hésita kite ko sala nini ko aider yo boya ko garder relation mukolo kolukanga ezali donc kotali mbala sima c'était la vôtre la championne autrement dit qui n'a donné quand la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Bye bye.